Joseph Kabila, c'est un grand politicien. Beaucoup de Bemba Toko a été. Bemba, c'est étranger, les pères et les mères. To yaza muta gemena. La Gemena, Abidissa Bisso Mouto va causer la Gemena. J'appelle Bemba, c'est pas congolais. J'appelle Bemba, il devait jouer la Bisso et on change ma personnalité d'Atou Limbi Angou. Tant on a sur la Congo Zati, tous les Congolais font les miss. Il devait jouer la Bisso et on change ma nationalité. On le baba identité, tout ça, on a té. J'appelle Bemba, Pessa Bisso Bila na yo. Tout d'abord, il y a beaucoup de Erne. Est-ce que Ndego Bemba zana mwa compte ngande na président Joseph Kabila, ex-président Joseph Kabila tinda kanisa babi baloba sitaki mutosala kiyake na CP. Mais Jean-Pierre Bemba basala ki na CP kasi tout na bato Jean-Pierre Bemba soki Jean-Pierre Bemba za mobali ameko ki Europe. Soki Jean-Pierre Bemba aza mobali ke ye azo que sur Europe te poigné taille déjà. Mais Jean-Pierre Bemba ye bité Roger Lumbala azala la prison tilelo. Bité que na minute to so na dossier déjà ça d'ailleurs fou. Jean-Pierre Bemba muta pesi autorisation muta pesi Jean-Pierre Bemba ba makasi onyo so to mona o ba so c'est la millionnaire c'est qui bon Jean-Pierre Bemba tout ça des émissions mon yo Jean-Pierre Bemba ngana so que Jean-Pierre Bemba za mafiateur Jean-Pierre Bemba za muta cop Jean-Pierre Bemba c'est pas politicien Jean-Pierre Bemba ba PC ba gérance mingi na kati ya poste ba poste belé na kati ya Congo mais so na tout na ba œuvre o Jean-Pierre Bemba a tiki na ba place ya leki na Congo exact. Pour Jean-Pierre Bemba, ceux qui ont cité que Joseph Kabila est étranger. Maintenant, on a pour ça, bon, mais on a tout dans Jean-Pierre Bemba. Maman va Jean-Pierre Bemba à la nationalité ni. Papa va Jean-Pierre Bemba à la nationalité ni. Mais le contraire, le coup de bisou, tu dis, papa va Joseph Kabila. Je te dis, maman va Joseph Kabila. Tu dis, l'équipe à Joseph Kabila. Tu dis, il passe à Joseph Kabila. Mais Bemba, Bemba est capable. Ya kusangisa foyer na ye incapable batikele canal qui na kwesa batikele sibeza ya kwesa donc batikele ministre défense babulaka na bamoto là batikele ministère de transport on ba kututé donc embouteillage comme na kata Kinshasa na kata ville Kinshasa na éviter Jean-Pierre Bemba soki aza ministre ya ni to balol po ministère eza elo mo ya sécurité ministère eza pour la éduquer peuple ministère est pour ça misala pour défendre misala o yene kala kata mboka mais tu éviter Jean-Pierre Bemba alongo na ministère à sport tu comment comprendre il y a transport pardon tout le monde Jean-Pierre Bemba commis pour jouer rôle la ministre pour jouer rôle ya ministre o yé pas mais toujours baté tant toujours le gouvernement o eza be compétent mo pandi ça il faut ça tout ça tous les façons tout me retour la bibon parce que cancer à Congo na ministre problème nyos donc le soki mboka et comme parti mboka kabwani eza Félix Sekedi tu lelo kabwani biso Congo Congo la biso daki mobimba alors bato ba soutenir Bemba ba soutenir ba M23 ba ça fait ba congolais qui Sekedi te soutenir il est trop mais to mangungu ko le bébélé ko finga ben Gilles mais réaction exacte sur le terrain mais ce que to na yebiti masuwa no linge dinda soko monique au matano na masoge dinda kende ko dinda to comme c'est constant Mutambati mais to mona constant Mutambati est compétent parce que compétence par rapport à nini ya osala musala il a peine de mort na ba nyonso wana ba kuna ndima constant Mutambati ministre vraiment ya justice ba benga Bemba la justice asalini makambo ya lobi ko bouleverser obité ko bouleverser identité ya mutu za crime contre l'état Joseph Kabila passé déjà président de la République pendant 18 ans Jean-Pierre Bemba o ya zoluba wana lelo après ça Kabila mbote était na bureau na 4+1 Jean-Pierre Bemba Jean-Pierre Bemba qui soutenu par Museveni. Nous comme si Jean-Pierre Bemba politicien lelo c'est Joseph Kabila. Il y a un numéro ça na 4+1 na Rwanda pour l'année. Rébellion nzamba eba ngote. Parce que bande lelo to lo baboué. Nanga ana n'importe qui est rien kokota na kata Congo parce que tous on a armé tena ils sont déjà armés exacté. Armé déjà nanga taka nanga formé la police. Wanto lobani en tête mboka na biso ya minute muta simbi yango baza ba compétent to ça ba congolais to na pour ça venir en mboka ezokende mboka yeke na okufa président koto zo loba union nationale président koto ba ministre ne bazo ko insulta ka bato président koto zo loba to sangana bato koto est-ce que ti bemba zo leka na populisme oyo sala wana ki se ke da éviter. Merci beaucoup à tous les abonnés de chaîne officielle. Comme vous le savez, depuis un certain temps, nous avons la émission par rapport à Américain Istanbul Cannabiso. J'ai vu que RDC a agressé, RDC et ça n'a pas de problème depuis le temps émilé. Rebelle M23 FC, ils ont contrôlé presque non sur qui vous sur les Alangata. Et on a trouvé une émission de Koyanik Nabiso.
ndeko Yannick oyo tosala kobeta nde masolo ya mboka ya na bato bafingaka bato mosusu bakumisaka mpe biso totunaka baquestion mpo ya répondaka biso donc toza bongo bosabone massivement na touche nani officiel pour ke bozwaka bamakambo donc toza bongo na ndeko Yannick na bande lisusu merci beaucoup na bino topesa biso confiance donc bosabone massivement na touche nani officiel bokozwa bainformation na temps réel de ya la radio ndeko Yannick boni kimi ezali mopanzi sa toyambi oyo lisusu parce que babi na bacommentaire tobi bazaza kosenga kaka ndeko Yannick ifo azonga po azoloba makambo bato babona mabe mais quelque part bato mosusu baloba mpe eza bien soki tomoni kaka na mboka yango ya biso barebele bakomi na walikale a quelque 4-5 kilomètres na Kisangani okoyeba opandi sango nasepeli so nde toyozonga lisusu mpo toyebela mambo etali mboka makambo ba M23 tokoloba ngo wana ifo tobosana yango na régime oyo donc eza impossible mpo régime oyo baarrete koya ya ba M23 donc tobosana yango donc toyebaka M23 bazodirige ti Kinshasa parce que toza na bato moboye baza bainconscient na ntete ya mboka mpo ti walikala ekweya bango babeta bafootball ti walikala ekweya président aozwa bavoyage aosala bavoyage mais or que mboka ebongaki tosolola ntango ba M23 bazalaki na walikale ezalaki likambo nde ya kovanda kosala union nationale mpo tomeka kosolola yango mais ba M23 babebisi bambongo babebisi baration bariske na place bakomeli donc ekomi mwa impossible limite eza na dialogue oyo ba M23 bakoluka basala na régime ya Félix Tshisekedi donc eza impossible donc Félix Tshisekedi ezake nini soki amoni ke ye aza na fort aluka asala renfort po te bapusa ba M23 mais soki renfort esalami te ye fa démissionner kaka donc po na minute o cancer ya Congo eza ye na minute o bibo ya Congo eza ye donc tike ye azozala wana bibo ene etoboka te bibo na ndenge nini ye aza président de la république bainstitution eza na maboko na ye nasala na maboko mais bainstitution eza na maboko na ye garant de la nation suprême oyo aza commandant suprême ya Congo mobimba etake garant de la nation papa oyo asimi libota ntango bana baokufa bana ntango baozoka bana baozwa bamasasi etake papa projet nini oyo aza nango mpona guerre au niveau ekomeli mpo bananga bazoya mopandisango bananga bakomi deja baza deja walikale eza 400 je crois 480 km na Kisangani soki bazwi Kisangani bamatière oyo eza na Kisangani wana même na babulakani eza te donc eza place moko eza stratégique makasi mais tozoyeba te bato baokamba mboka balingaka basalela biso badiscours bapropagande te tomona babemba baosala biso olingi Tshisekedi alobela biso makambo oyo mpona guerre bananga bazoya kaka bakomi na walikali balongwa depuis bulakana mais tozoyeba te garant de la nation aza wapi mais soki ozosoutenir ba M23 te ke non M23 derrière yango barwandais bana nsima wana ozomona baza bamilitaire rwandais baza mpe wana sikoyo ntango bakóma na Kinshasa soki bakomi na Kinshasa sikoyo intérêt barwandais ezalaki mais Tshisekedi mpe akende osala baaccord na baburundais na baza bango na bango Tshisekedi asali baaccord na baburundais baya osali force Tshisekedi alobi ke ye okutana na Kagame te bakokutana na Kagame na kati ya Qatar na opesa de formation presse angolais balâche makambo ya Tshisekedi babi gouvernement angolais bimini na médiation oui mpona nini président aza sérieux te président aza incapable oza na corps kote oyo bamona kuna na Qatar bon ye alobaki donc ye azokutana na Kagame baoloba rien mais soki opposant moko okutana na Kagame toyebi te soki ekolobama nini soki ndeko Jean Pierre Bemba tomoni aza ministre aza vice premier ministre François aza mobilisé bajeune bakuta armée aza koaccuse président ex président Joseph Kabila aza étranger aza rwandais aza congolais tokoloba ni par rapport bon Jean Pierre Bemba tosala émission mona yo Jean Pierre Bemba ngana soki Jean Pierre Bemba aza mafiateur Jean Pierre Bemba aza d'accord Jean Pierre Bemba c'est pas politicien Jean Pierre Bemba bapesi bagérance mingi na kati ya poste baposte ebele na kati ya Congo mais so yebina tuna ba œuvre oyo Jean Pierre Bemba atiki na baplace ya leki na Congo eza te po Jean Pierre Bemba soki akonsite ke Joseph Kabila aza étranger mais nga na posa bombela na tuna bato Jean Pierre Bemba mama ba Jean Pierre Bemba azalaka nationalité nini papa ba Jean Pierre Bemba azalaka nationalité nini mais le contraire kutu biso toyebi papa ba Joseph Kabila biso toyebi mama ba Joseph Kabila toyebi leki ya Joseph Kabila toyebi lipasa Joseph Kabila mais Bemba nayebi te Bemba aza nanu incapable ya kosangisa foyer na ye incapable batikele canal kini akwesa batikele sibeza ya kwesa donc batie na ministre ya défense babulaka na babotola batie na ministère ya transport koloba kutu te donc embouteillage ekoma na kati ya Kinshasa na kati ya ville ya Kinshasa nayebi te Jean Pierre Bemba soki aza ministre ya nini toyebi toyeba lolo mpo
ministère eza eloko mo ya sécurité, ministère eza pour éduquer peuple, ministère eza pour ça misala pour défendre misala oyo ene kala katamboka. Mais tu éviter déjà pe bemba alongo na ministère ya sport. Tu comment comprendre il y a transport pardon. Tout le monde déjà pe bemba komi pour jouer rôle la ministre. Pour jouer rôle ya ministre oyo pas mais toujours baté tant toujours ba que gouvernement oyo eza be compétent mo pandisa il faut ça tout ça tous les façons to me retour la bibon. Parce que cancer à Congo na minute oyo problème nyos donc le soki mboka et comme parti mboka kabwani eza Félix Sekedi tu lui a kabwani biso Congo la biso daki mobimba alors bato ba soutenir ba M23 ba ça fait ba congolais qui Sekedi te soutenir y trop mais to mangungu ko le bébé ko finga benjil mais réaction exacte sur le terrain ce que to na yebité papa na a fidèle. Et ça peut nous battre soutenir. Non, c'est normal. C'est normal, on les a pour Maramnanga, ça là, bon, va congolais, Azana plus à Rwandais, parce qu'il y a pour que colonisation, il y a Namboka. Mais mon pas dit ça, surtout big et nanga zobuma. Et bon, premier mon boumé, il y a mon qui sait que papa, bana ba okufa. Nakata nda moi il bossa kufi ami balé ami sata kufi. Réaction papa, est-ce que papa se vit bana no ba kufi ba l'action que nous tabomi bana yé. Est-ce que yo rosa courage yo tellement au solana mais tout le monde qui sait que la solana gaga mais oya le bec ya okuta ne kana lola tout le monde nanga oui nanga osa rébellion osa constitutionnelle rébellion nanga osa la qui sait que d'ailleurs bien oui rébellion nzamba yeba ngote parce que bande le to lo baboy nanga ana les portes qui est rien ko kota na kata ko parce que tous en armée tina ils sont déjà armés exaté armée déjà nanga taka nanga formé la police wanto lobani en tête mboka na biso ya minute muta simbi yango basa ba compétent to ça ba congolais to na pour ça venir en mboka ezo kene mboka eke na okufa président koto azo loba union nationale président koto ba ministre ne bazo ko siltaka ba président koto azo loba to sangana ba koto est-ce que ti même bazo leka na populisme oyo sala wana qui c'est que d'habiter. Joseph Kabila, c'est un grand politicien. Beaucoup de même batoko a été. Même bas étrangers, les pères et les mères. Oh, il y a ça, la Gemena. La Gemena, Abibisa Biso Mouto va causer la Gemena. J'appelle même, c'est pas congolais. J'appelle même, il doit jouer la Biso et en changer ma personnalité d'Ato Limbi Angou. Quand on a sur la Congo Zati, tous les Congolais font les miss. Il doit jouer la Biso et en changer ma nationalité. Oh, le baba, il a ça, tous en attendant la thé. J'appelle même, pesa Biso Bila na yo. La poste l'équipe pesa Biso Bila na yo. Bila les a positif ou négatif. Vous avez que le ministère de la Défense. Pour les gens qui ont Kabila, ça Rwanda, ça les pour nous quand Kabila, tout bien Kabila en justice. Ça n'a pas preuve état qui autorité, état qui nationaliste. Ça n'a pas preuve marambo yo zoluba. Mboka yango yo kende mais j'appelle même état que les loba nanga bazana na walikali. Ko loba j'appelle bimba alobi pour na walikali. Alobi le côté mais yazo ça ba propagande mo ya populisme, on a temps propagande té. Tous en temps, il y a ko libérer mboka qui est na situation très grave. L'autre on a combien de troupes armées à la rébellion na kata mboka na biso. Qui c'est qu'il a formé Wazalendo. Est-ce qu'on formé Wazalendo? Ils ont crime. Parce que Wazalendo a militaire non formé. Bah on est ça va massacrer. Parce que bomba batou, parce que violer batou. Dans nord qui parce que ça M23. M23 ça rébellion, mais ils ont professionnalisme mais la casse. Pour faire des ça ne résiste pas. Cela faire des ça doit salaire à combien? Rationner na zoaka. Sparadrap en monté. Ce muta kufi na guerre pas kundi na sama belé. Toujours il battait mboka so kindi wapi mais chaque bien ba yo ça la biso ba propagande oye pas il fallait pas ça là il y a une taki place wana pour ni nakanga Joseph Kabila pour ni azaki na ba profiter que Joseph Kabila a soutenir ba M23 to Joseph Kabila dans simba ba mobuni nous prenons ça au même ba ça là wana eza incapacité eza échec même ba tikalo maîtriser ata citation moko te na kata ko parce que na omona bande comme suso ya PPRD pour tout le monde de quoi ben minako va interpeller le petit ba x temps va iner va interroger par rapport à makambuta msusu za contact na ex-président Félix Joseph Kabila parce que babi ba sita ki na makambo za derrière makambo ko lo ba bon mo pandi sango omoni soko yebi place solution ye utate o comme okenda gauche à droite président Joseph Kabila lo ba ki solution Congo za Kisekedi ko beba Congo za Kisekedi tout oyo mona oyo babenga ngo za ba meli melo tout oyo mona oyo eza résultat o Kisekedi opesa biso na suka mandat na ye
Kisekedi bandi ko coincer bata pe perdre les lotés. Tu es bisaka yeke yo ye pona mboka yo yeze pona oyela bata pe perdre. Tout ka liboso bakenda obuka ndako Joseph Kabila babiki yo akanga nzela. Provocation ezali pe ka bemba. Deuxième fois na GLM bake babuki babiki yo kuna minduki ezalaka tenona il s'agit de babazo le côté. To yesu ko mo yesu provocation mususu mais biso ko na posa bilan. Bakangi est-ce que justice non tout d'abord comme justice c'est ça la 0 R. OK donc dans l'état des droits au Kisekedi d'ailleurs la biso état des droits est-ce que justice ou ya mboka tout d'abord bureau ko ya mboka kanga R. Est-ce que ndeko bemba za na mo ba compte ngande na président Joseph Kabila ex-président Joseph Kabila tinda kangisa babi ba loba sita ki yem basala ki yake na CP. Mais Jean-Pierre Bemba basala ki na CP kasi tout na bato Jean-Pierre Bemba soki Jean-Pierre Bemba za mobali ameko ki Europe. Soki Jean-Pierre Bemba aza mobali ke ye azo que sur Europe te poigné taille déjà. Mais Jean-Pierre Bemba yo ebité Roger Lumbala azala na prison tilelo. Ebité que na minute to solo na dossier déjà ça d'ailleurs fou. Donc Jean-Pierre Bemba muta pesi autorisation muta pesi Jean-Pierre Bemba ba makasi yo so to mona o ba so la million c'est qui c'est qui dit donc na on est compétent donc qu'est-ce qu'il a proposé par ministère mais bazo boya pour la ligne bazo boya ko c'est parce que un homme a respecté rien Angola babayo mamba soni Brazza babaya yo Rwanda babaya yo siko okende wapi mboka biso to tchanga na maboko Kisekedi lelo soka le pouvoir na ebité ça congolais moko raisonner. Et ça congolais moko parce que après politique ils ont un bon élan pour lobby oui kozonga ceux qui biso l'auto cité combat Joseph Kabila tilelo qui Kabila mtaboma Congo ils ont manque de compétence na bango pour bango faut pesa biso bila place ni Kabila sukeli ya mabe place ni bango babandeli ya malam o bango babakisi Kabenji koto union nationale koto NJ koto kofinga mais frère on a pour ça bilan retourne na bango bilan gouvernement union nationale avec si ba union so ba ko oui bani papa ouais na masuwa no ezolinga dinda masuwa no ezolinga dinda soko monike o matana na masuwa dinda kende ko dinda to kumisa Constant Mutambati mais to yo mona Constant Mutambati c'est compétent parce que compétence par rapport à nini ya ça là il a peine de mort na ba union so na ba luna dans ndima Constant Mutambati ministre vraiment ya justice babenga bemba la justice asalini makambo ya lobby ko bouleverser obité ko bouleverser identité ya mutu za crime contre l'état. Joseph Kabila passé déjà président de la République pendant 18 ans. J'ai pas même oh ya zone ba wala lelo. Après ça Kabila mbote était na bureau na 4+1. J'ai pas même bakenda olongo, j'ai pas même bazaki soutenu par Museveni. Muta comme si j'ai pas même politicien lelo c'est Joseph Kabila. Il y a ndime ko sanga na 4+1 na Rwanda pour nani. Jean-Pierre Bemba ata ndimi ko sanga na 4+1 tant Kabila bengi bango na bazali ngoma. Ba yi andima ki ko sanga na Rwanda pour nani. Parce que la classe politique va encore sur la distraction. À Bemba, on va sur la distraction. So une fois, Corneille n'a réussi comme à la Kinshasa, ça non nini. Abina Kinshasa ba yo ko za yimena Kinshasa. Donc il y a ça ba gens ça na ba na kinte a kutana. Mais mon pandi sango ngana yebisa déjà que c'était to matela yango to kitela. Nanga déjà loba yango, nga to sola na yo nanga loba yango, yazo kinde Kinshasa pa longola Félix Tshisekedi na pouvoir. Abi asalaki erreur a poser porte a créer pas comme ça tout un peuple alimi kokosa est-ce que Kisekedi déjà ndima ka salama be maintenant on kuta ondima est-ce que Kisekedi déjà ndima ke ya salama be nanga zo ndima ke asa reconnaissant ya salama be a pesa pouvoir ya fraude mais tandis qu'à pesi a dérouter la constitution mboka comme violer la loi il faut qu'il nous pas dire ça Kisekedi ko kenner la diplomatie a olongwati pour qu'il y ait la diplomatie, il faut force. Force, on a besoin de force. Mais qui c'est que le nombre de bateaux va couper la prison Makala. Ça va tout. Nombre de personnes va couper la prison Makala. Si le nombre était, ça va tout. Mais qui c'est que il y a un dictateur. Il y a un bomino, il y a un président. Biso le but qui serait soka bomité ba pesa biso nombre ba kufa na prison Makala boye muta bomai bango mais mo pandi sango to loba awa garant de la nation ezanani mo pandi sango président Afrique du Sud Tabumbeki on yo Kabila kenda okuta naye akenda voyage mo na Inde ba bengiye surprise ba bike na Afrique du Sud courir katani depuis 9 13 réseau ya ti Tabumbeki ko kata voyage pour zonga na Afrique du Sud à raison des citations où il est en Afrique du Sud. Mais biso tout le monde a mboka est agressé.
mboka soi-disant terroriste mais obiso to biki ba terroriste te baza peuple congolais baza terroriste te baza peuple nanga c'est congolais bango tout balingi qui c'est qu'il ne respecte rien ko benga ba linga Brazil ko tshela batu mbongo pa ke luka bango mais est-ce que on a respect d'état mbongo l'état obimisa ka bo pa mutu mo akekanga Pierrot et pas mutu mo akekanga nanga mais mbongo yo pesa bananga opesa ba kekanga batu mais tchango na armée monsieur le président tchango na armée le détournement d'état comme ba détourner ba mbongo après mon ça ba détournement d'état mais c'est que fatigue là il faut démissionner pour mutu ko sangana na ye azati c'est facile qui venait démissionner ba tika pouvoir gabo mais dans le bien Joseph Kabila tant à mon avis citation mboka eza mabe Joseph Kabila luka ki bak Joseph Kabila ça qui dialogue union abengi ba rebelle boya to sangana to ba elo nini to sana mboka mais Joseph Kabila tant à sala bongo Joseph Kabila ana ko compter na armée na ye bande ko former si tant na mbona o sala ngo mais ce que qui c'est que to boyité ya so boya abi ya so la ba abengi ba pantin ko finga batu siko au juste après confesse les awapi confesse ni ezawa parce que ngali yo soki na boy dialogue na la force mo pemeli na kotake surtout to yeba ya zo boya dialogue to zo finga bato parce que les Congo république mo bimela maboko na solution na ezawa parce que ba pays tout l'Afrique muto sa ne sous contact ya sati oki makambo mwana ya Museveni lobi est-ce que biso to neto ebeli mboka ya so Congo est-ce que pays lukola Uganda à cause de danse ya on va devant mais accord les aïnani n'a que non signé accord na bango na Museveni yo mona ki saki tena Museveni. Merci beaucoup ndeko Yannick t'as vu que monsieur Belé fait mi ko tozana yo moi message particulier pour to boucler na biso merci vraiment na ba obalanda ngai na ba oba fingaka na ba oba lo bien na ngai na ba o ba festanga nde na sala ka mission en tout cas tozaka pona okolisa tozaka pona lobela pona intérêt mboka donc tozo lobateka pona bitozali na posa to mboka na biso mabele za biso ezaka moko so mabele on ezate comme pe bapaya biso ebino donc comme peuple mo santé donc to bunda bitumba po na minute au cancer à Congo trouble ya Congo nyonso toza na maboka kisekeli pour ce qui est ayokaki mais nga sola depuis Boulagana mais nous on ayokaki te ba M23 pe basali ba dépenser tout là ba compter donc je suis en tout cas au revoir ba linganga en tout cas merci beaucoup bambote la pesi yemo mo pandisa mo fena nga pesi ya papi paka bana tout ya rua 11 ba o tout balanda nga en tout cas bo baxela nga ba vie au sala bien bo landa ngai ba idéologie c'est que oya te dit que tu continuer. Merci beaucoup ndeko Yannick, merci à maître Vicky pour tout, merci na abonner notre chaîne na biso officiel bo s'abonner massivement check.